toka moitié ndenge tomoni bandeko na biso basurveillant bato bakomi na bamoto yango awa ondireki direke bango nde bato bauti na Belgique te eza bongo te c'est-à-dire libangisme oye ezali textuellement lokola bato bakufeli kasi baza na nkasi na bango avandi soit na Allemagne soit na Angleterre to na Amérique okoya komona kaka mbongo euti kuna donc ye kuna ye moto akundi me ye moko aye na ye te atindi kaka mbongo kibangisme oye ndenge tozolobelaka yango mapamboli totikela kaka te baoyo baza mosika ozwila mapamboli na yo ntango yangoyo lokola nzambe atandeli biso maboko biso mpe tofongola mitema po ete tosunga ye ezali nango ye te tozali kosunga me tozali komisunga biso moko yango wana tika toyamba bakado na biso oyo batindeli biso okombo ya tata mwana mpe tata molimo santu okombo ya tata ya mwana tata molimo santu. Merci beaucoup. Mardi nyonso toyaka koyekola toyaka koyoka kose resource kozwa fumier ya sika oyo ekobatela biso pamba te mbonge ezali makasi kasi biso tozali bachansard pamba te surtout biso bato tovandi na nkamba mikolo nyonso tozokomonaka tata nzambe donc vraiment biso tozali na privilège eloko moko kaka basengi na biso mbongwana tobongwana toleki na bopesani mbote muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela twena ye sedi eto tata nluengisi tata mfumu mbanza yandi twasisulwa sinzidi mu Yerusalemi tuka muna 1921 na telumbuka unu kiki simbi di saluki andi bonso buka sisula kyoko tata Simoni Kimbangu dina tulombele kwa sedi eto tata nluengisi pasi watu tena mana tokufana kembote faki pika tokubika moko tovana sere to tata nluengisi kembote munkumba se mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela sedi to lendele ko kuvanda muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela babingi baovo nzambi kenako nzambi kamonikanga ko bankakavo enzambi mupepe kadi tumwini nzambi mumeto meso emose nkutu nima kweni ya nzambi kamona kansi beto tumwini bonso bukenina wamvimba yandi itata Simoni Kimbangu wakulumuka tuka muna mvua funda dimosi kama nana yelunana yensambwadia na te lumbuka unu tata Simoni Kimbangu wena yeto unu fweti nkumbwandi ya ntatu tata Simoni Kimbangu kyangani mfumo nlongo mfumo dibundu ntino mintinu ntino yenge yandi kaseku kangako bonso buka kadila ibukena ibukana kadila mbe kadi yandi nzambi tina tolombele kwa sede to tata mwanda velela paswa tutela mana betu banta kufana kiambote faki
pika tukubika moko twavana tata nzambi kembote munkumba se mwane tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofanda sedeto wanzambe to tata mwanda velela beto bana bakutukulombele wabakafulu watusikidikisa Kimbangismo ye Kimbangismo ye Kimbangismo ye Kamboye 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 Bajenoye 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 Eunui Embazi Bilombo Biakulue Yangalala Esengo Bie Esengo Te Kiese Oka Kiese Kui Tsayu Boka Tsayu Kui Na kombo tata mwana pe tata molimo santo lelo ezali mardi eza mokona biso ba jeune o tokoyoka ka makambo ya 5 mois epa ya papa Mbenza ya solo tango nyonso tozokosolola mpona nini Nzambe alingi biso mingi tokoma na periode ya pasi na 5 mois bapapa bakangaki makambo ebele oyo ezali ke biso tomipesa lobiko emonana po oyo tozomona lelo eza programme ya moto te me ya tata Nzambe po amoni mabe eleki mingi mokili eye koningana makasi Nzambe asalaka Satana te kuna na likolo azalaki na ba ange na mokili ezaki pamba ange mokonzi na bango Lucifer ye nde azwaki likanisi ya mabe ya koloba apres tata Nzambe ezali ye je peux baconseiller na ye lobi oui kende oto na tata Nzambe ke apres ye ezali yo baconseiller wana mpe banetre bazalaki na kolakse te soki tata Nzambe alongi tolandi tata Nzambe soki Satana alongi tolandi pe Satana banetre
partout en mokili banetre bazalaka mpe bazalaka te baza ebele toyebelaka bango ndenge nini sans position. Alors Lucifer akepa ya Tata Nzambe. Tata Nzambe na yo komona yo après yo ezali ngai nalandi yo. Tata Nzambe alobi likambo tuni ngai kende kotuna mwana na nga kolo Yesu. Ozaka na mwana conseil bonso kende kaka likambo te ndima bakepa ya nkolo Yesu na ye koyebisa yo ke d'après Tata Nzambe ezali yo mwana nga nde ya misato. Nkolo Yesu azongisi likambo tuni nga kende na Molimo Santo, Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit, Molimo Santo. Allez. Il y a Monica place ezali te. Ndenge bakitisaka ye na se. Ntango bakitisi ye na se, bango nyonso baange oyo balandaki ye na banetre bakitaka mpe bakitaka te, bango nyonso bakitaka na se. Eske ntango bakitaki na se bayo kokuta Adamu? Adamu nano basali ye te. Mabele nyonso ekomi ya Satana. Mpe Satana alobi kuna na likolo ezali ye Tata Nzambe, awa na se ezali ngai. Bongo bie bongo te. Abebisi biloko nyonso. Bandeko ya braza tozali. Satana akweyelaka wapi? Na bela. Boyebi parti nini ekweyeki liboso? Likosi motu monaka mpe pasi utana likolo ti motu ekweyeli na se papa etoko pasi bela te ya wana toniokomaka tomonaka pasi. Eske Tata Nzambe ntango aye kosala moto Adamu, Satan azalaka wapi? Na likolo ya nzete azotala makambo ezosala. Azaki mosika bie pembeni. Pembeni. Bile moyebi lango ndenge nini. De wana banda tango wana Satan azaki makasi te. Adam nde mutu azaki makasi aye komeka ye mbala liboso abengani ya kimi mbango akimi na pouvoir oyo azaki nango. Bala mibale lelo abengani ya kimi lisusu. Kasi basali mama bazaki kobengana ye toujours. Sima nango Satan alobi te nakota na nyoka mpe aloba komsa ntango wana nakozwa ye. Alandi mama kote azalaki akoti na nyoka alembuma. Ngai nayebaka te ntango nano bakwei na lisumu te. Nzambe azaki koya kotala ba Adam e Eve bazaki koya te.
Naba R nini 16h bino bokota ka kuru epape ezo bosala mokolo nini batata boloba nde basalaka bino liboso bozalaka te na ba 16h akiti bongo abunga biso mpona nini yango alobaki bokokufa bouta na mabele tozonga wapi yango tozongaka na mabele soki moto akufi bakundi tomonaka ye lisusu kasi ye akomona makambo nyonso na biso moko tozokomona na epai na bango biso tomonaka bango te me bango bamonaka biso tokutanaka na biso makambo nyonso tosalaka bato oyo batika biso bamonaka sikoyo ntango na biso ezali ke nano kufi te ozala mayele liboso mpasi bisengo nde koya tozomona mpasi mingi tozoya koningana na mpasi mingi me elobamaki bisengo ezali nzambe abongisi mipepe mabe nyonso oyo ekosila ekolimwa kasi toza makasi na mabondeli mokili ekosamba nani akosambisa yango kolo yiso koya wana koya na ye kozala ya suka mpona kosamba soki olongi vi na yo emonani soki olongi te libela na si ya mabele okomona na lisusu te tosololaki ye mokolo ayenga ntina ete tozongela nzela oyo ya kala totika oyo tobosana mpo makambo nyonso ezonga ndenge ezalaka biloko ya kolia nyonso ebunga tomonaka yango lisusu te mosuni ya mpakasa bomonaka yango lisusu go soki otiango na mwamba nguba soyi kaka moto ozokende nani ye lisusu dendo bino bolingaka dendo wana nde bobokolaka yango oyo nzambe asala emonanaka lisusu te mbinzo ezalaka na vitamine mingi nani ye lisusu mayebo simbriki wana ata bazobenga yo zela nazoya si akotaki na programme biloko yango ezonga mpe ezonga te tobunga nzela ezonga soki tolongoli likambo wana boyoki mpe boyoki te tala ntango nzambe alingaki abebisa Ninive atindaka nani Jonas na nzela azwaki nini ye akimaki azwaki nini na nzela masuwa elingaki edinda amoni ye moto azobebisa ale amibwaki na mai asengi babwaka ye na kapitaine babwaki ye kuna balene emeli ye kena kobimisa ye wapi na Ninive atei Ninive monene combien de tours asalaki
asala 3 jours, hein? Tamboli atei, allez, Nzambe ayokili bango mawa. Ninive beba ki lisusu te. Sikoyo biso tobonga nzela. Ntango nini tozongela nzela wana? Po makambo na biso esila tozonga ndenge tozalaki liboso. Po na nga na telemi nano wana na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Merci papa. O pesi biso nzela ya kolanda pe koyoka. Mai malekaka na 5 mois. La solo papa soko kotuna kabiso tango nyonso. Ete tolobela pe kotia maloba ba papa ndenge bafanda kia wana 1989. Po bango moko balobelaka yango. Lisese na bango ete na kati na famille boza na chef de famille bofandaka na ye tango nyonso. Soki mwa likambo ezali abengi famille nyonso bofandi liloba ezali balobi topanzani toyoki biso nyonso tosalela. Kasi soki ekomi ete chef de famille abengi ba collaborateur ne nyonso na famille mobimba alobi pe na bana mike botika bango te biso nyonso tosangana toyokana naloba pe likambo naza nango na tango wana nanu boyoki likambo yango te kasi bolobe te chef de famille ndenge azoloba boye seke likambo ezali seke ngongane ekomi mokuse na tango wana bonéglige baparole na ye te ndenge bapapa balobelaka yango. Nya 5 mois asolo tofandaki omboka Yelusemi na bapapa. Bapapa balobaki mingi. Kasi tozali kolandela ndenge papa mokonzi abule papa Simo Kimbangiangani azali kolobela mikolo oyo ya yambo na ntina ya nyoka ndenge akosaka mama Eve. Papa Mfumalongo papa dengi ndakuntima alobelaka yango ete Satan ndenge papa alobeli yango Lucifer amonaki ete mokilo ezali nde ya ye. Kasi atala Adam aye kobima pe Eve aye kobima aye komona ete ya solo mokilo ezali susu ya ye te. Oyo bato tata Nzambe aye kotia elakisi ete bango nde bakolo mokilo oyo. Yango Satan asalaka manso akosala ndenge nini to Lucifer asalaka manso asala ndenge nini po ete akosa bato mibale oyo Adam na Eve. Nde akanisaka te ndenge papa alobeli yango Lucifer abanda kobimila Adam mais Adam abanda kobenga na ye tango nyonso. Mais tango Lucifer aye komona ete bakomi bango mibale mama azali ba mama bazalaka très faible kuna nde na kokotela. Nyoka azalaki na jardin d'Eden na nyama oyo alingamaki mingi na Adam na Eve, surtout na mama Eve. Awa biso na bakongo to na bakongo awa eza na nyoka moko babengaka lulengya ya ver na banza ba mama pe o bakendeke bilanga bayebi yango malamu
nyoka wana elingi ba mama mingi okomona mama azosala bilanga na ye azoya kosakisa mama kosakana na mama donc akoya kobeta tour soki mama pe osali teke oboma ye te abanda kobeta kaka tour akoswa mama te obeta kaka batour ndenge wana. Alors sikoyo esika wana neli Lucifer amonelaki ete fona kota kaka na nyama oyo alingi mingi mama po ete nakosa ye na ndenge akotaka na nyoka aiko se présente pa ya mama Eve. Mama Eve amoni nyoka asimbi ye na loboko nini kasi ale na ndenge yaki kokosa mama Eve. Yango papa Mfumalonga alobaki ete na ngonga oyo Lucifer to Satan akokotela susu na nyoka teme na biso moko batu ndenge bakolobaka na Kikongo ete ndokulenga kusebwei oyo aza kopakola mafuta. Donc ntango aza kopakola mafuta wana kanisa malamu ezalaka boye te me oyo ekomi boye likambo nini po ete okoka kondima malamu okoka kokanisa malamu ya solo aza moninga na ngai ya solo aza ndeko na ngai kasi oyo ndenge tozalaka ekomi plus pire bilikambo nini aza koluka mpo na ngai. Mfumalonga alobelaki yango ndenge na 5 mois. Lucifer to Satan akokotela siko na biso bato po ete akoka koluka kolongola yo to kokweyisa yo na likambo oyo motuya oza na yango na esika wana te ozala mayele kokweyisa wana. Papa Mfumalongo papa dangena kuntima ekobimisa likambo moko ete na tango wana lingomba ebimi libanda tokoki kosambela ndenge tolingi toyebi eke bamama Mikala bapapa Johnny bapapa Ndangi bayaki kofanda awa na nkamba pe bafandaki na monkoto pa ya papa Mfumalongo. Alors papa Ndangi ye azalaka ne pa ya papa Mfumalongo papa dangenda kuntima na monkoto mukolo mususu ndenge baza kosalisa pokwa ye alali na se apongi azali kolota ndoto nini azali kolota eke biso bandimi nyonso ya papa Simo Kimbangu to bandimi nyonso ya mokili mobimba ezala mangomba nini bandimi bakomi lokola mandalala na mopepe esika soki mopepe ezali esika mopepe ezokende ekomema yango soki pe ezongi ndoto wana papa Ndangi alotaka tongo etani avant ya kosalisa kuna na mokoto yango papa Ndangi akepa ya papa Jangenda pape tala ndoto nga na loti. Papa Mfumalongo alobi ete bino ndenge boyambaka bandimi bobanda koteya bango malamu na ndoto wana oyo loti oteya bandimi ete bazala lokola mandalala te. Abanza bakolo oyo kati ya lingomba oyo bazalaka na tango wana ekomaki matei mobimba na periode nyonso wana pe na 5 mois papa Mfumalongo papa Jangenda kuntima azongelesaki ndoto wana ya papa Ndangi Pierre pe na kati na ndoto wana ya mandalala papa Mfumalongo alobi ete mopepe makasi ezali koya mopepe ya makasi ezali koya wana na 89 wana
kasi biso bandimi ya tata Simon Kimbangu tozala lokola mandalala te esi bazali kote ya biso kolobe ete mopepe wana ezali teke oyo ekomema mandalala esika yango elingi nde makambo ya ndenge na ndenge koyela biso bandimi na esika wana nde tozala mayele oyo papa likambo alobaki na mokolo na yenga papa Simon Kimbangu Nkyangani soki tobungaki nzela malamu ozonga malembe esika yo obungisilaki nzela po ete oluka nzela ya solo oyo kolanda bapapa bayaki kozwa susu likambo yango koloba na Kikongo ndenge bakolobaka ete wamana vila nzila sabweyi bakongo yuvutuka na mpambo wana atukidi bulwaka alampe yuvula donc ndenge papa alobelaki yango mokolo na yenga papa balobelaki yango obungi nzela na ntango wana obungi nzela zonga esika oyo obungelaki ntango mpe okoma mpe wana tuna soki otuni te okosala susu nini obungi lisusu kotuna wana yango tomonaka ntubela boye te po likambo soki osali yango bapapa batie bapaster mpona kotubela na ntango wana otubeli te okomona eke ntango nasalaki yango bamonaki ngai te ata bazongisi ngai na lingomba ngai moko nalomonaki ete nabebisaki kasi okozongela kaka lisusu mpona nini otubelaki te yango bapapa na 5 mois ndenge bafandaka awa ndenge regret papa Mfuma Ndongo papa diangenda kontima ezalaka mpona papa Bobe si atiki biso papa Mfuma Ndongo papa ayebisaka likambo mpa ya papa Bobe eke nasepeli kaka na mama moko mundimi moko na manso oyo eleki awa na nkamba pendant 5 mois kaka mama moko kaka aye kotubela makambo na ye ya kindongi me bamisusu nyonso nazomona bango kaka bango bazokanisa ete nazomona bango te bombi makambo na bango bamisusu ndenge babandaki kofanda na wenu kuna na centre d'accueil soko alinga uya na mbanza abombi makambo ne na wenu kuna na kindoki na ye tango okota mbanza asali manso tango akozonga azongili lisusu yango Mfuma Ndongo alobaka na 5 mois wana eke ngonga ekoki oyo tolingi tozonga ndenge tolingi tozonga na lingi ete mutu na mutu akoka kotika oya mabe na ye na kati ya Yerusalemi esika wana alobelaka ete na ntango totiki mai ya nkamba ezwi yango ebwaki na tunungu azwi yango abwaki na ndimba nkenge kuna na mpyoka azwi yango akoti yango na ebale ake kosukisa nango kuna na océan na mwanda iloba papa Mfuma Ndongo papa dengenda kontima yango nde lelo yo papa Simon Kimbangu Nkyangani azali kozongisa biso nyonso na mokili mobimba na esika oyo tobungelaki nzela po ete tokoka kotuna nzela nini tokokende oyo ezali ete ekomisa biso na esika ya malamu baye kozwa exemple ya ntango wana tata Batandu
mutu azalaka de la ville adjoint a Nkamba na matei na ye ndenge azwaka kaka na likambo ya bobungi nzela ye aye koloba kunana na manyanga pai na bango mukolo mususu bamoni mopaya akoti na mboka pe bango nyonso bazalaki ya kobima te ezalaki na mukolo na yenga bafandi na kati na mboka mopaya wana akoti na kati na mboka ntango akoti na kati na mboka amoni pe bato bafandi ye akopesa mbote te azokoleka kaka kuna pe bato ya mboka bamikolo ndenge bakozalaka balobi na se mutu oyo azokoleka boye aza mutu malamu te azokota mboka akopesa ata mbote te biso pe topesa ye mbote te totala suka na ye ekozala ndenge nini akomi na suka mboka sikoyo amoni banzela mibale ntango amoni banzela mibale ye asali fiko na kokendeka oyo ya droite na kokendeka na droite akoti na nzela ya droite bango bamuta ntango batali ndenge wana asi abungi deja po bango bayebi nzela esika ye akoti nzela wana ekendeke cimetière kuna na nsima cimetière nzela mosusu ezali te donc akozonga kaka akoti na nzela cimetière akoma boya mondi ba cimetière ake kotelema ntango abandi kozonga sikoyo bamikolo bamoni tolobaki nini azokozonga sikoyo akomi kaka pena bato alobi kya mbote kino batata mbote na biso batata bango mpe bazongisi te balobi bazotala kaka ndenge wana sikoyo bon bolimbisa ngai batata nzela oyo ekendeke mboka boye ezali wapi bango bayebisi eke oza mutu ya mabe ozali mutu ya mabe pamba te oye na kati ya mboka ozokende sika okuti bato bafandi okopesa ata mbote te okotuna kutu te mbala moko olekani siko oke komona oyo omoni kuna siko obandi kozonga yo ozokopesa biso mbote bakotunaka ata kutu kotuna te me fo kopesa quand même mbote na bato okuti na mboka opesi mbote bongo nde oleki me yo po mingi na bamboka okomona bato soki opesi mbote batata mbote papa ata yo otuni te bakotu oke wapi boye te ezalaka ndenge wana na bamboka ata wana bakotuni oke wapi nake mboka boye ntango nzela yango oyo me sikoyo yo kukutu ale bamemi yo na cimetière nde balakisi ye nzela tala nzela okokende nde yango oyo yango na 5 mois wana lisese ya papa batante wana ezalaki lisese te me esalamaki na mboka na bango na manianga yango toza komona na kati na lingomba soki baza kolakisa biso nzela landa liboso malongi na ntango olandi malongi bakolakisa yo ndenge nini okofandela na kati na lingomba nyonso wana elekaki na 5 mois yango nde papa mokonzi ya bule azali kozongisela biso na ntango nyonso ntango bapapa bazongi na Kinshasa bango nyonso misato bakendaki toyebi malekaka na premier dimanche ndenge basambelaka na Kinshasa bapapa na 1989 wana na nsima ya dimanche ya liboso oyo elandaki papa Mfumalongo akendaka na plateau de Bateke kuna nde koyamba balandi oyo bazalaki kuna kasi maloba papa Mfumalongo ndenge azwaka yango kuna eteyaka biso nyonso na kati na lingomba position ya biso bandimi
vis-à-vis epai ya tata nzambe, vis-à-vis epai ya bango basantu ya bule, papa Kisolokele, papa de alungana pe papa yangenda kontima. Yango nalobi mwa mingi kasi maloba pe ya papa Mfuma Longo tokoyoka yango papa yangenda kontima pwete ekoka kote ya biso po papa Mfuma Longo na kati kuna alobaka ete période oyo tozali kotraverse ezali période moko ya pasi. Yango biso bandimi tozala penza na prudence makasi ete tozala kosala na ndenge elingi biso te kasi totalela nzambe alingi nini mpo na biso. Nzambe alingi nini mpo na biso à travers papa to bapapa na ntango wana elelo oyo à travers papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango tokolanda maloba ya papa Mfuma Longo eza mwa mulai mais ezali ko édifier biso na ndenge nyonso tokoki kosala ki tozokotia ndambu kasi epai na biso na baloba ba papa ekoki kozala te lokola ba épisode ndenge bamisusu basalaka. Yango tolanda maloba papa Mfuma Longo papa dengenda kontima ezalaki na plateau de Bateke ce qui n'a bosani te le 15 juin, le 25 juin. Tata mwana pia ni musantu solo nazana na busepele mingi ndenge na kuti bandimi na biso awa na mbuko uyu soko eleki mikolo mingi te ya solo batu waza kuchola kabisa hata mbele bako kenda wapi ya mtu mwindo okukenda wapi balabala nini okoleka izalika balabala mokoto yo chio mi bale ozali na balabala mususu te nzela na biso bobo papa Simon Kimbangu tolinga te o biso tata to yibiye kasi mwana soko tangaka nde okukuluba yango te kasi ndenge kaka basi tosito mesani tomeli masanga il faut to kitege to bebe sakaka mpate ni gomango etuma mate olinga te okuyata kasi tata Simon Kimbangu azali Kimbangu soye ya solo bobanga na binite balabala yango wana kaka yoko kena wapi otuti abakose soko ndenge nini emiliaro okenda wapi okokenda wapi balabala na bisi yango wana kaka tango kukuyaka na 80 à l'heure okuma wana ale tambula 1 mètre à l'heure bongo okuleka wapi yango na bamama na batata to banga te to sito longi na biso ndenge fati atutaki nzema na papa Simon Kimbangu asali nini tata Simon Kimbangu asali nini batu bandimite kubanga na yote ezali ya solo nakuma ndenge na sina kumi mpaka boye dekambe bandi ntangwa nazalaki na mbola misato lelo 69 ans mubiba eseleki ngumbo yo olubi ete ezali mosala pamba muntu mwindo ata mbo malumete okukusala yango te ay mokolo nto maloko bongo sabilo kandenge wana pato yalala sede na tikiwa kaka pamba te makamazalaki na ngampasa na kupanga me masolo na bana oyo epesaka ngai mama kanisi ebele sino makambo mazali ebele na kata na mokando oyo pasi na maluba na bana ndenge bana ndenge bango balelaki ndenge mpe bango basali wana nde esepelisi ngai sino bamama na ngai batata na ngai na pesi minu longonia bobanga te biso tokolonga na biso kaka soko oza koleka bato wana baza kolufinga yo leka na yo kaka kasi kuna na sime mpasi kuzala ngai nazali na kutumbula motu te na kufinga mwana motete mokolo te finga ngai sala ndenge elingiyo nokuza yo kaka okokenda wapi mokolo wana koleka nzila nini
kinga na yo omemuni ndo yo sana makasi na njutu soko na lingi afa sabir bobanga na bisu te tokolonga na bisu tokosala nini ala faki simba mzema na bisu de Bajen oui. Commentaire ya mingi susali susute. Yango tozomona lelo yoke papa ya ndenge na ndenge bazali koyela papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te nzela mususu ya koleka ezali te. Boye te ya. To yoke yango na mondo ka papa mfumo long papa diangenda kontima. Lelo ezali nde papa Simon Kimbangu Kiangani azali nde kokokisa bilaka ya batata po ezali nde ndengwa na ekoki koleka te yango mingi ya koloba ezali pe mikolo pe ezali oyo tokokontinue koloba makambo nyonso bapapa yango mpona lelo tosukisi wana okombo tata mwana mpe molimo santu amen. Merci, tolandi makambo papa Mbenza na makambo wa papa balobaka na 5 mois. Minga na yoka ken kamba eloko ezali te. Eza bongo? Eloko etikala na nkamba te ezali bongo? Ezali? Pona lelo tosilisi na komba tata mwana pe tata Molimo Santu amen. Kimbangisi boye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Buna Diena Yandi Kaka tobongisa maboko totonda maloba nyonso ya Nzambe okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu